La pesina no bandeko nyoso mbote pa eboyingeli. Na ye muke po na yebisa bandeko. Toyebi pays est occupé par les Rwandais touti. Elizer alobaki azali mwana mokolo lopango. Mais abosanaki loi ezali likolo na ye. Loi ezali pona batu nyonso. Omoni Elizer ni alobaki siko loi ekangi ye. Ngoi Kasanzi o azali soki gouverneur ya Katanga. Soki akangisi yango Ngoi Kasanda azali kolabo. Elizer pe azali kolabo. Mais boye ba Elizer eloko ekangi ezali fraction. O babe yango diffamation. Na loi pénale, na code pénal. O ya mboka na biso na Congo. Soki o cette diffamation. Ya koleka na media. Ko finga mutu. Azana droit à porter plainte. Lokola bino ba Congolais. Bozali ba bololé. Boyebi pe loi te. Boyebi code pénalité ya Congo. Boza koleka. Bobani kosala ba bande vidéo na bino. Pourquoi bino ba Congolais maoua. Ezara toujours. Na mitu na bino. Bolongola maoua. Maoua wala ko bolongola yango. Maoua elekate. Soki maoua eleki. Toko libere pe Congo te biso ba diaspora. Mutako libere Congo. Ezali peuple congolais. Oyo. Azali na kin. Yende mutu. Ako libere mboka. Ozala ba sentiment. Botika ba sentiment na bino. Elizer, soki bakangaki ye na diffamation, afingaki ba Rwandais touti, oyo ya occupation oyo bakangi Congo na maboko ba Rwandais, wana ne bino ba diaspora, ba combattant ba résistant, nebo telema, bolobela ye, po batika ye, po ezali na intérêt ya Congo. Mais Elizer azara ye kolabo. Na komona bino ba journaliste wana. O bouto leka ya ba nyangala kata ya ba mumbafu bozali ba zoba. Baza oseka bino po boza ba journaliste te. Bozali bato yo bo koti na internet, bo somi ba caméra na bino. Yemo pe Elizer azali journaliste te. Azali mutua, azali koni, so ba koni fuati na bino wala boza nango, bo koti boza ko ba journaliste. Bo yebite même na poto awa. Soki osali député, même ministre moko diffamation na journal. Mais eloko wana sali nango te, baza na droit ba porter plainte. Même awa toza na pays démocratie. Mais ninga olobela mutu likambo diffamation wana. Vous avez des preuves. Mais à ça, dit diffamation. Elizer a dit l'état. Elizer a dit simple journaliste moko. Oh, y a tant de classité. Mais tant où y a le cas, à ça qu'on finga. Pourquoi Elizer diffamation la yekaka à ça la ngoka pas bandegole ba congolais. Oh, y a pas collabo. Et pourtant, ba Rwandais touti. O bakangi mboka na biso bango ne bakangi mboka na lelo po mboka beba. Pourquoi ya afinga ka bango te? Pourquoi ya sa bango diffamation te Elizer? Mais asa diffamation na ye na ba congolais atiki ba Rwandais akeka ba congolais bandeko mawa elegate mawa elutate Elizer obi ozo ganga lelo. Un simple journaliste moko atangela ba classité, azali chroniqueur moko chroni fuati moko boye. Ye wana lelo asombi atongi 3 étages. Azui mongo wapi. Mutoyo alilaka mongo na poste, alilaka mongo na poto. Ba 1 euro ba pesa ye na bilamba azui mongo wapi. Est-ce que bozo kotuna yango te? Bambongo ya kusoma lopango na kinga kati kuna.
pembeni ya banyangala kata wana ba Rwanda kuna ipote kanambe ayana babota ba jardinier azwi mbongo wapi Lizer ese boso ko bitula te bazali bata cric lelo ngai moko nazwi information Lizer Moïse a payé 25 000 dollars yango naza kotonga ndako wana Molière ba payé 200 000 ba pesa ye oya bibiso ngona munoko na eza Lizer aza na boloko aza na telefone mais asala ke rere nazaka na imo na ye o ngala takaka na imo mais ataki groupe moko wana soki aza kosola banani na yoki moko Lizer aza na boloko mais makambo koloba place wana makambo ya mbongo ndenge bazwaka bambongo ti mpo bakamere ntango yabana kofinga kamere na ntango ya conférence wana ezalaka wana na oye na cité de oye na mongali makuna bapesaki mbongo na kamere azali journaliste te ye azali moto oyo aza kobeta nde matolo na ye aye afingi ministre moko afingi député moko bolela kobanda babengi ye bapesi mbongo mpo barwandais bayeba histoire wana te mpo azwi mbongo na ye do aza kosala mosala na ye do azali mpe kolabo lokola bango bazali basoso de malfaiteur bakompani kitunga bandeko nananaki muke bandeko mosusu bakoloba yango botika mawa moto ekangi eyali loi moto ekangi code pénal oyo mboka nde moto ekangi Lizer na diffamation na ye mais nakomona bino bakongole na bakombata moko bafaux combattant bafaux résistant boyebi kobunda bitumba te yango moni komba yango tokoki yango te komba yeli tsanga botambuli bontaba komba tokoki yango te bomoni bakomba te bopanzani ti bamisusu bokomi bagarde ko ya kokengelaka bacibala bamisusu bokomi kokengela batu bamisusu bazongi na bakine bakomi baporte parole ya batu bozokomona yango te so toyebisi bino boza bacivile bokotikalaka bacivile mo wana balobaka na biso to tokote armée civile akotikalaka civile yango monaka bana basoda balekelaka bino na mayele na kata kine parceke batata na bango le bamonaka bapere na bango bayi bapere bayele baesprit tala baniangala kata bajournaliste oyo na bato oyo babokecu bato oyo baso baniangala kata bamumbafu yo aso outa kofinga Moïse Katumbi ti bino na bokecu premier lelo so bosongi susu bokomokomisa su Moïse Katumbi ya Congolais eza pasi ya kokamba bato boza na poto bozali kosintegre te même na poto osali te me bakopesa mangoya na poto osali même oza malade bakopesa traitement mais sikoyo boza koteka mboka na bino mpona nini kaka mpona babiloko pamba bambongo yango nayebisi bino mawa eleka te baoyo bakangi Lizer gouverneur oyo ya Katanga soki oyo ya Katanga soki Kasanzi kanga ye kotika ye te loi eza mpona motu nyonso lokola baporte plainte bokanga ye ya baki ya mokolo lopango elala makalati barwandais na ye oyo occupation oyo atutaka tolo parce que Congo eza na maboko ya barwandais oyo occupation oyo atutaka tolo ngai naza mwana mokolo lopango omoni sikoyo ye mwana mokolo lopango barwandais wana tuti babimisa ye te barwandais tuti babimisa ye nakelala na makalati babimisa ye barwandais tuti babimisa ye te bosi bomoni Lizer à cette diffamation et contre barwandais et Lizer
l'État a payé ça occupé de. Rwanda, na armée, na biso Rwanda, ko ça est pas ça une armée. Bon, mon yangote, tala ba bolole ya batoyo, ba nyangala kata ba combattant mususu, ba nyangala kata ba journaliste mususu. Libanga oyo kozwa ezuye. Oyo yebe asa ko tambola bo taba. Soki libanga na lobiso ekozwa ezuyo. Ba nyangala kata. Na mwi ba papa mo bima musu na France. Na mwasi na za soki secrétaire à Lumaka ye. Ale baza ko telema su na dossier ya mutoyo. Ya jino lisu baza ko telema lisusu. Na mwi ba ko saka na batu. Na ko dénoncer bino ni bozali wana. Po bino ne bo libérer Congo wana te. Diaspora mu to libérer Congo te. Soki bozali makasi ne sito libérer Congo yo. Soki to sangana ni ba diaspora bo sangana ki na ba combattant. Soki ezali biso ba to mapinga ba soda. To zali na mouvement ba diaspora ezali ya ba soda, ya ba commando ba béret vert ba infanterie ba renseignement. Voltigeur ndele to sito libérer Congo. De sito teki mbongo déjà to libérer Congo. Mais bino ni bozali wana bo kote ga combat pour le sexe. Bo kote ki combat pour ba yeba bino. Bo kote ki combat pour yeba na. Après bo bana luma basi ya batu. Bo bana so ba film porno. Et le bino kote na combat yango wana. So to de daye bino. Oh e belé. Na mo la suna nyanga la kata. Ya mwasi moko so kaza les États-Unis kuna. Ceux qui combattent moi route ko luma ye kuna. Mais zo bulumbu na yo. Yo mwasi wona États-Unis wana. Zo bulumbu na yo. Oyo combattant akene ko luma yo. Kene ko tona internet, to mona yangot. Proposer au tchelo ngo pour. Tala bo saka na batute. Boy ba ba misusu le to libérer mboko yo. Oya Congo. Oya bazali ba collabo. Bayebani, il y a des combattants. Bozo kozo on a combattant. On a combattant mais oza collabo. Toyebi bino. Bokolia mbano un jour. Ba misusu ba kotia bino na corde. Ba misusu ba koleka na champ de tir. To tala bino na yeton. Osaka na batute. Ah, na lobby tous les généraux wana, ba colonel, ba capitaine, ba commandant. Bon longola ba teni na bino ni bozali wana. Ba civil, ba sipumbu. Na muto aseli porne dino wino. C'était civil. Azali sipumbu. Nazala mingi koloba te. Soki ba okangeliser selon loi et diffamation, soki ezalaka 6 mois de prison. Abeta yango lokola mutu nyonso. Loi eza pona mutu nyonso. Loi eza ya baki eza mokolo pango. Yo so moni mokolo pango la makala. Yo so moni mwana prison kola Saddam Hussein tango azalaki akela na prison. Yesu ko mwana mokolo pango ya ba Rwandais. Elise abaki ya mwana mokolo pango parce que ya baki ya mwana mokolo pango. Parce que le pango wona ya ba Rwandais. Ba Rwandais ne baza na occupation na mboka na biso. Siko ba Rwandais so batiela makala. Ba Rwandais batiela makala. Il fallait ba Rwandais batiela makala te. Pour gouverneur katanga soki Kasanzi, yemo kaza collabo, Élysée remo ba collabo. Mais siko to soki ne wapi. Mais ba kotika ye mais allez vungulu na makala. Botika sentiment. Ya la segarabino. Ya wala mingi bosola ba 50 na bandaka ba para na bino. Boye na poto awa ba misu ba sœur na bino ba bengi bino, ba misu ba papa na bino, ba misu ba petit frère na bino, ba misu ba ya na bino ba bengi bino na poto. Ya to segarabino mingi. Po bozali ba bololé. Bozu vi facile na poto pour ba ndeko na bino. Na Congo bo sala kité. Boye na bandi a ko bima ba combattant. Bo bani ko chama kelele. Ba nyanga la kata. Ngai na ba ninga na tous les commando. Ba béret rouge, ba béret vert. Infanterie, force navale, force aérienne. Voltigeur,
tobundelaka mboka wana tobundelaka Congo na omona nyangala kata moko ya kombata moko te obundela Congo te alo telemi oyo kolobela Thierry le commando naza la référence na Congo naza la numéro mécano na ngai numéro matricule na ngai na CV ba biso boyi na CV na Congo ale bokanga minoko na bino banyangala tout bino nyoso boza ko soutenir l'Isère na bino kanga minoko na bino ba bolole ba journaliste eza pasi seza ngadi ozali wapi yo oyawa ofinge l'Isère kaka lobi na tongo awa na makama Moïse yo so bimi lisusu bayoka ye mawa yo so mona justice yoka mutu mawa omoni bi wa bolole yo soki police français kangi yo na mbeba akoyoka yo mawa l'État ayoka ka mutu mawa te yango na bino ba civil oyo ba combattant ba résistant mawa na bino boza nango yango toza ko libérer Congo te mawa eleka te mawa eluta te obuki mibeko esengeli fo futa yango ezali loi mais na regrette pour na César Ngadi na regrette boza ba jeunesse ndenge nini donc soki mutu a commettre crime mais l'Isère a commettre crime bakangi pour la makama mboka te bakangi pour la diffamation na ye oyo asali soki Ngoyi Kasanza wa gouverneur ya Katanga etali bino na nini etali biso te soki ba Rwanda afingaki ba Rwanda tuti ba Rwanda baza na occupation soki l'Isère afingaki bango wana nde toko kotelema po tocha pression batika ye mais yakangami na makambo na ye na Ngoyi Kasanza pe azali le collabo ye mo gouverneur atanga so Ngoyi Kasanza azali collabo ye l'Isère pas azali collabo entre ba collabo la collabo baza obunda bitumba collabo aleki makasi akangi l'Isère est-ce que problème bino za wapi tala ba nyangala kata ebele ba combattant oyo bozo kotambola bon taba oli bange ko zoye zuye naza koloba ba combattant nyoso te mais oli bange ko zoye zuye ba nyangala kata ba kopani kitunga ba malhonnête ne bozali wana mawe koleka te ngana koyoka mutu mawa te soko BBC na kotelema na kolobela yo nazali pem naza ko contrôler tous les combattants nyoso na monde soko puki mibeko na kozongso alignema na kozongso alignema malamoko na koleka na lobby tala bosangana batu il fallait toza na place moko to pesa formation sala mbeba okomona mbeba to pesa bino lelo botika mawana bino soki justice français so ekangi yo ekolo mawa te Sarkozy ye wana azaki président de la République tant va porter plainte na makambo ya Libye ya Kadhafi est-ce que ba français ba yoke mawa est-ce que juge ayoke mawa police ayoke mawa ayoke mawa te amemi direki bakena ye na garde à vue basambisaki ye après batiki ye procès ako continuer comment bino boza na poto mais boza toujours na mentalité basenzi boza ko s'intégrer te boza ko vendre on dirait bateau yo boza ka bino Afrique mais mutu na bino ezaka na poto na makolo pona kotambola mais baza ko seka bino vendre na poto boza ko mona nini loi ya poto za ko marcher bakangi mutu pona diffamation ale bobimi boboni koloba yango nazala mingi te na colère Élisée Roudin na zo akei wana ba levungula ya vungule abunyale mboka te un type collabo auto soutenir Moïse Katumbi awa abombi babandi video ya Moïse Katumbi bomona ki yango te Moïse Katumbi akotela kokoma présenter azali étranger azali juif zambien italien grec akotela kokoma président de la République te wana biso to foto kota zamba wana biso foto kota zamba to sala sur rébellion combat ko continuer akokota président te boninga te et là on a biso bino
naza kopesa bino mise en garde na ba combattant ba otomo la bon taba bokechu la nanga la bokebi ndeko okokufa liwa libata okokufa masoko polele okokufa munoko polele bokechu eza mawa matolo pese leki bokechu peuple mokonzi matolo se leki bino obimiao okumisaki Moïse Katumbi ao oh bake ko menacer ye batu wala ba bataraner nzoka baninga no be ba commando ezali ba ninga na yo kaka oya ba résistant na ba combattant mais yo bibisi bango mabe yo moso leki obani ko finga su Moïse Katumbi mais boza ba vendrier donc bino ezali na soki Moïse Katumbi apesi no mbongo te ale boko ba rebelle bobani ko finga ye après le bino opé bino mbongo ale bozongi bobani ko komisa ye to yebi bino e ko sukela bino mabe un jour eza mawa e ko lekate mawa e ko lutate na ye pona bizabino makambo ya code pénal basakanaka nango te soki mboka eza na loi te mboka ekotambola bon taba esengeli loi eza na mboka esengeli code pénal eza na mboka po oyo buki mibeko mboka pa ekangi ye pays ezali occupé par les Rwandais touti mais Élysée a commettre crime na ye bakokanga ye bango na bango ba collabo oyo akangisa Élysée azali collabo Élysée pa ali collabo bapota na makambo ba collabo bango na bango ingeta